Si tu es tout mal à l'aise, aujourd'hui compliqué, bah site tout la minute on a pas mal d'internet présenté par Gallo qui vous les mégaboul na émission Nabino star en ligne tout ça na bandal to ya melabino moko ya ba journaliste na biso tout ça la média moko ba journaliste internet abanda masolongo pe moi kala na ninga vitesse ag expliquer biso pour na nini internet et baby internet est commis salut ba te belé ba circulation internet té pour la ligne internet c'est comme normalement anti-valeur moroboui. Je vais expliquer ça par rapport à la site internet. Comme un peu dans moi, moi j'ai un tout petit peu, excusez-moi le terme, mais ils ont bien bon photo le belango. Toi il y a des journalistes, c'est moi qui ai monné au Congo à Simbi Masolo, internet, à ça la site déjà clé à Congo. Il s'agit bel et bien de Matika Songo ya bébé. Mon ta foula, journaliste c'est bel internet tout le monde le va chaper manga. Comme le patron, il y a site naïe, clé à Congo, et les maras partout dans le monde entier, Boebi Matika Songo, tous les années présenté par Gallo qui vous les méga boules, journaliste il y a swag, oh à 6 minutes, puis na n'engenaï, journaliste oh à 6 minutes, oh Azana CL News TV, Soda numéro 1 à Christelle Rose Lumpungu, c'est moi qui l'ai dit, méga boule des idéologies, 3 fois swag, il y a des journalistes, donc tous les Matika Songo, tous développés naïe, tous sonné mon bébé, par rapport il y a un comportement où ils ont na niveau net, niveau internet. Bah colo site internet, bah commis trop, quoi abuser, bah commis trop quoi abuser. Est-ce que ça doit être patron un site internet? Ah patron chaîne Mosongolo internet. Est-ce qu'il faut foutre bah travailler en mayoté? Est-ce qu'il faut maltraiter bango? Est-ce que ko lukate nini? Au chata au kan sata kino ba batu bana famille ba mso ba bota mso bana ba famille ba tela ba bana msala ba salaka msala média o eza très important eza msala mo valeur et honneur mais ba patron belé ba négliger ba journaliste ba chroniqueur que nous sommes pour peut-être pour na rambo na bango ba chaka na poche ba na ndeko na bango ba sala bango misala biso yoyo mais na moyi to za ba élément chaque jour na ba matanga na ba fête na ba concert ba risque boni to kuta na nango. Mais le patron va site, bah la réunion sur Wanate, mon écoute en internet, il y a une poche. Ça c'est rendre compte qu'il y a un journaliste, c'est baza, pe batouba na famille. Donc il doit développer un solongo avec Matika Songo, il y a un bébé, Azoya Kaming, ta nangaï dont on est déjà, bon à Poto, bon à Londres, bon à France, bon à Belgique, aux émissions Nabino, il y a site à ma casse, aux autres vertige, Bagobe la moutou na CL News TV. Nous avons Matika Songo ya bébé, oyo moi mobile oyo ala soldat na marambu ya net a confirmé depuis les années mais moula na moula Matika Songo ya bébé ndenigo mon frère. Normal carré. Vite fait quand des ala karayo zawana so esengi mo loro mo beta ma esenga kai beta. Ouais, merci toi na Matika Songo ya bébé. Tata toko vondet. Ouais, merci. Bana Poto, bana France, bana Belgique, bana Angola, bana States, bana Soudaf, bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazza. Quand on a essayé de faire une émission, on a un journaliste, on a un casse, il y a Simbi Internet, Simbi TV, avec un site Néné, Clé à Congo. Donc il s'agit bel et bien de Matika Songo. Matika Songo, bonjour yo. Ouais, bonjour na bandekonyo sobota la biso, bonjour na massa nanga privé, cela veut dire que Christelle maman ya ba Christelle, cela veut dire nazala ye partout donc partout nazala na bango quoi. Tala ka bango. Merci beaucoup Matika Songo mais question nanga liboso non ekamusi ngai na moni oye na poubelle, ça veut dire mambo faut tout na ngai. Faut tout les gens bijou tu sois nda oyebi sabino poubelle moni poubelle tellement que batu ba finga trop batu ba lo banga trop na ina idéologie poubelle motoni sotanga kombo na ngai na nenga mabe wazo finga nga poubelle onya sa sala émission bien aza finga batu aza poubelle o na poubelle ou bende te na ocha bango awa o que dans na machine to bien en corbeille mais boto bien en poubelle donc cela veut dire que sur koti awa yebara bata potoni so ba ebiso koti awa c'est que ozate quoi poubelle. Matika Songo, lelo toi na lisolo moto to développer na yo lelo. Comportement, il y a ba patron, il y a ba site internet, y compris na yo ozape patron, il y a site internet. To yeba comportement na bino vis-à-vis ya ba chroniqueur, il y a ba journaliste na bino, il y a ba travailleur na bino. Comment est-ce que ba journaliste c'est belé to comme mon internet, mais so ba longo na site, ba les la rali comme salaire. Ba patron bo pe sa bon salaire té, bo futa bon malonga té.
Matika Songo bani na place. Bon, avant de répondre à la question, non, ça non mbote. Et pas la celle qui fait vivre Matika Songo, hein? Madame, maman Bana, moi sur sa valeur, dans mon bali pas sa valeur, c'était là Kasongo, la merveille, la patronne, la vraie, la baronne, Yewana. C'est là Kasongo. La patronne, la baronne, pour y s'en chargera vraiment dans ma cambo. A l'ingaraté ba désert, a l'ingaraté nini, ce que mon bali na dérouté bien à rayer, na lingi bongote, que ça la bongote za na ban na salabo, na pesi souma salanga Christian Golé, Golé aba Christian Bandal ne tombera jamais moi na balari à solo, moi na bandal à solo. Pour la question na yo, bon disons eza ndenge ya moto place bato musu baleka quoi ngai. Je pense que na banda na Congo number 1 abe bali port de mes pays chaque fin du mois. Ngai na longwa Congo moi ba place nyonso nga na zala. Ba place ba site nyonso na longwa na lekango nga moko. Mais on me paye. Nga vraiment moi je dis la vérité Congo number 1 banda futa ngai Congo sika ba futa ngai Congo 10 ba futa ngai RD Congo info ba futa ngai Klebo ba futa nga dans nazaka et puis nazaki journaliste wa zaki mieux payé que les journalistes nyonso sur internet na Klebo zaki Matika Songo. Ouais, donc on a bandé $250. 250 dollars de la nation Moutazara na mabene mais de la nation place à ça pour na kufuta ba journaliste au ba travailler na Kleboa en tout cas côté na moi mbale na futa kata mbatu msuba lobake o yo o lobi na batu kufuta batu kofuta net kofuta ya moto internet eza pas cité solo ba kofuta batu kende na west kofuta na western vas-y beta kombo kende na western na zambe zo bimselanga paiement c'est le nombre de fois oyo tindela la moto wana na kombo wana bo bimsela yo o wanga na te bakangi yango internet ezat bakangi yango photo batindela na ba page na bango batindaka wana ba mona ke Christelle Mamo bafuta e 10 fois Vincent Chulis bafuta e bo o bafuta e bo ngai pour na salaire na cause à l'ingrate on me payé malgré il y avait des problèmes et à mon zundambo salaire et à mon zumobimba mais quand même na mtoki na ngai on me payé mon argent siko na site na yo Matika Songo yo pe j'espère ba massa ba se retrouver au moins ouais nga site na ngai moi je paye pas nga futa mutute mais nazana ba partenaire au ba futa rabatu dans nazana batu bazana charge ya refuta cameraman ya refuta compte il y a site na yo internet il y a site na ngai oui bon disons pour na lo ba vérité zanga te na futa bango eza bato ba partenaire oyo baza ya Matika Songo ya clé ya Congo nde ba futara donc tous ba partenaire na ngai na ba partenaire le rôle ba Olga Bonga et chez Yambo donc ye batekara bilamba en ligne donc nde oza boso koti na Facebook na Facebook plutôt beti chez Yambo Elkin au tali ba biema au tali nini au sombi papa compte na mon PC compte bancaire non papa ba bendela ba tindelo ba plan na Matika Songo nazana pardon nazana ba aimer bido sur autoroute nazana ba pitcho pacha sotali konko nazana ba mede Makenzi ya Sandama ya Poutine libala malamu donc nazana ba te belé nazana ba merimbate nazana ba venanga pa chabora nazana ba tutale belé quoi ozana ba te belé Matika Songo na moni liste ya molai mais na biboye comportement ya ba patron oyo bana poto ba c'est pelatine ndenge bino ba jeune o bando sala bango bokomi ko sala ba site na bino moko hein apparemment on est ba jalouser bino comment est-ce que ba pecho na bango na site na ngai ba timbeli cop bango ba fungoli ba site ba mo lia la na simone tika ni bango bando lia la ngai na tika la benga mtu mote patron internet baba collaborateur na loba yango med fo atata na zaki na ba site bato mususu je disais mes collaborateurs auto salara na bato ba futa yo ba collaborateur ne muto afuta nga za collaborateur afuta nga mbongo ya mutoki na ngai oya oli yango ebele na sens nini moi j'habite à Kinshasa au Congo moi je travaille actualité na pesa le meilleur de moi pour citer faire vivre mbongo ya vanda na ndako na ye ayebi kuta tatendeni bakenda job ba mususu basala mais mususu ayebite asala site na ye pour esala ye aza na kombo ba boara ye asala site na ye pour so ekin aza ba momi asala site na ye peut-être ya buzoba batona nde ba futa te mais muto ebika sala loko pona musala ana posa congolais a émerger bien a futama akola bien asala makambo wana nyonso na façon na ye a repesa mbon est-ce que eza na sens muto asali site mais a futa ba travailler na été abio balia raté o monge ko tarati bino sko bo sali site bo lera nen oyebi eza na bato ebele bato ebele ba ebisa oke o to futa raté to sala boete
omona en tout cas balusa caméra wana masa na ngai Frank Stemai na volant babilo comme belé tant to lo ba ke ba progression to progresser ngape na kana o aboye ezo na on peut kala mingi te bete moi tour donc Isa omoni mutu sozo futa mutu te a esprit mabe a vraiment esprit mabe mais na vie oyo il faut que le karamoto sur azo pesa yo moi muke na ye a osala ta moi le ka mériter pe salaire. Comprendre? Salaire c'est pour tout le monde. Isa mutu ki demande au salaire pas Christelle là. Attendez ni Christelle faut pesa quoi ta minimum. Ya mutu ki oyo au sala tu dépenses le transport. Déjà non bambongo ba pesa rabatu. Bambongo na ba pesa rabatu. Isa non tellement mukie. Pour ce temps on a un mois et cocotte moi je loue la maison. Na futa ndako. Na baleki na moi liboso. Leki nanga moi c'est babota biso mi balé do ye pa na ye ba plante ba suki akanga Frank Stemai. Frank Stemai. Bebele. Bana poto, bana France, bana Belgique na si bomoni ni va featuring oyo za wana so plateau indi. Bana Frank Stemai aye à l'improviste bani na nenga vidé sage Frank Stemai ndeni. Bebele méga boule. Utsebu. Ouais, parcours oui biso tambola, c'était le moment à 7h, tout là la minuit. Donc les bandas avant de passer madame Nangambote, voilà. Nabenga et porte-bonheur, mon porte-clé. Qu'est-ce qu'on porte-bonheur? Janine Kiazola, biso abali biso momi hein. Voilà. Mandimba balanga, maintenant on a balité, matika songo c'est pas balaye. Na pesi moi c'est matika songo mbote, Stella Casse. La merveille. Stella Casse la merveille. Frank Stemai. Mais non, c'est un peu fondé dans le plateau, à te décorer par le plateau en bas. Tu vas dans le plateau, tu prends un teke pena bani na nengagé. Ouais. Mais ma soeur bandé capona Frank Stemai. Ah, on a ba journaliste minene ya Congo, ya ba 6 minutes Frank Stemai, Matika Songo, mégabou des idéologies et auto sur la rama sur internet. Frank Stemai, nabi boye. Biso auto sur la masolo, ndengeni ba patron ba site internet, ba zo futa pena ba musicien ti. Journaliste, c'était. Non, déjà, dans le dossier, on a un dossier parce que dans 6 ans, on me payé. Ngai boss ngai Didi di Pumba Gomonae, en offre là. Na PC mbo de Sikazali patron Congo France, il me payé et puis atika nyongo nangati. Dans on offre un bon on comme il se doit. Et puis ceux qui patron soit futa batu tenga na conseiller ka bango ba futa batu. Parce que moi, na ça moi ikotambola raboye, ils a bien été. Est-ce que ceux qui journalistes à longue na site, na chaîne Moroboui, avec ça la chaîne naïe, à l'obi vérité que yo patros qui ngandi au foot rangati neti Christelle Lumpungu alors ben na Didier Masuki Didier Masuki au foot rangati et on est na longwe mabeni zana. Non bon au moni problème ezali tout ça que émission mo spécial na site nanga Africa Info. Matika Songona Vincent Chilouzi, na mara bango pour na dossier. Moi je pense que tu me kako exhorter vers Nabiso, au moins à part que patron, baza ba grand frère. Bon. Vieux wana, dit Masuga grand frère Nabiso, aza vieux. Je pense que vieux azala guitare musu na siete na été a déplacer ba langage, moi même j'ai suivi. Mais il faut pas tout bengi bino ba journaliste ya mibalio basi baba la rabino, ya basi bandumba. Kasi moi t'en ndimi déjà na pesi moi c'est na mbote de Janine Kiazola. Autikin na pesi mère moi c'est mbote donc ndimi abali ngai mais batbabi que Frank Stemai c'est un travailleur, c'est un bosseur. Aujourd'hui moi c'est ngai na kin a vivre ka dans séjour. Ngam na supporter séjour naé. Donc ils ont encore batu balobaka ta musu pour la campagne de déstabilisation mais c'est pas important. Au moins les lo oyo tout travailler, il faut reconnaître aussi bande wapoto wana ebele ba aider biso. Au moins net Matika Songo, il gagne son argent. Et pendant de la nation à PC Mbote, en nous fout très bien. Donc il ne faut pas généraliser la chose. Batu Yamabe Bali, Yamalampe Bali. De la nation, Didi di Pumba, je connais tant d'autres. Oyo, Bazoaka soin, il y a travers na bona kin. Bason ba connexion na bango en bonne forme. Ba faut tarasoki fin du mois ko ki ba pesim bon na bango, mais ba obasala ngote je regrette parce que aujourd'hui, nous avons travaillé bénévolement dans la boîte naoté. Ce n'est pas vraiment bien, même du point de vue spirituel. Et ça n'a pas lien moroboué parce que nous avons mis boyé. Et ça bien été au foot Haïti. Donc voilà. Donc Frank Stemai, ils ont bien été au foot à Moutouté. On va venir à ta question par rapport à faire Didier Masuki. Tu peux faire un concert avec Petit Naé. Nous avons le bac, nous avons Bandumba.
biso c'est pas momi na biso pas ma mère na biso momi c'est un peu impoli pas ma mère na biso basi na biso tolobaki déjà mais to continue exhorter vieux tant mususu ba tunde ba checker na erreur wana à déplacer ba langage pour nga ils égard à langage c'est pas poli c'est tout na rona mais bon azamutu azamukolo mère na biso pas la biso na Suisse wana je crois bendaki mato que papa ko loba subo été parce que ba Christelle Lumpung ba contribuer trop ba Vincent ba contribuer trop ba Bogos mère a bendi mato mais apparemment on dirait yokité potomoni atindi petit moro boy Isaac akebisa ba Mati akebisa ba Bino akebisa ba Julien fingi Bino loba bien akebisi bisoté afingi pour déjà jeune frère nanga personnellement on a ébité vérité na ébité na vie du public mutali bosonga na eba na vie du public na eba Christelle maman Christelle Boanga Didier Masuki place au talangai ave na biso ndenge fonctionnement autoloba Didier Masuki a se rappelé tant na longwe Congo #1 nanda kunaye nanda ka José de Londres bavanda Didier Masuki Patience Ibembo la star Sida Bilele Charlie Malula ngana na palais Shanghai na ordinateur na Skype Didier Masuki na matanga manager zo bisangai ke nazoya ki na ozwa yo okote pananga tokutani na matanga ya manager na sengai ka $300 300 pesa yo te mais na sala te pesa nga 300 deni nga na transfert le plus cher c'est Didier Masuki akozanga $300 à pesa bato azali na bango ta futa bango te bonga futa ndeni bato azali na bango ta futi bango te au moins makamoto lobawa Natolo banoa avant Franka ya mutunya sana mabe. Mengai na rovanda na mesa mo na kiti mote pona lobake ba place tout na leka ba futanga tete. Pona salaire na roko c'est la mutute, na rolo ba la mutute poza mutoki nanga. Donc cela veut dire là où moi j'étais, on me payait chaque fin du mois avant que to koma le 5. J'avais déjà mon argent. Et puis na lobby en tuna Freddy Akimbe tuna de la nation, j'étais le journaliste le plus payé, mieux payé, c'était Matika Songo. Ça, ça là, Nanda soit $250. De la nation, Soka à lobby, Abimisa. Notre lobawa, Bobby ke mutalobi a futa abatu. Frank Stemai, mutu so a futa amutu. Ke mutawangani, so tinde la ngambo na western na poto. Wana iloko forcé ten, ke kana western na yebisa bango bimselanga kombo boye na ba date na ba peso mba papier. Papa ba bimiselo, oye na on internet yango o komana poto mo na western ba ko sate. Scotty Nabi Tine Cell News TV chaîne à Christelle Rose Lumpungu et bimi et na mupepe nango na si batutu ba mona ba vie étalé maloko la kindoki so echa batu misumi lunge yango batu ba luka ba déstabiliser Cell News TV Christelle Rose Lumpungu so Frank Stemai ba patron o bana ba poto wa fungola ba chaîne na bango ya internet hein babi basi na biso ya kina wa Basa Kindumba, on mobali na France, mobali monso na Belgique, mobali mon na States, kaba mbeli, moi si moko mbeli belé, bati na bambongo. Yoko bani papa le Kambwana. Papa le Kambwana, moi ceux qui ont balité, atatonnera toujours. Ça dit que à négliger la relation te, à avoir une relation nyonso oyozoye là jusqu'à ce qu'on retrouve mon bali oyo, à mona que non avec yé, relation ça bien et puis on se comprendre. Dire moi je pense que nous tout à l'heure ils ont une responsabilité et puis je veux pas aussi Gelor Vingoulé toi engager jamais débat entre bande na biso ya diaspora na biso. Vous savez bande wana ba fungola biso quand même jeu parce qu'avant si tout ça ba site boyé c'est à peine que moi génération est bandi mais avant pour travailler il faut travailler dans Montarana poto. Je pense qu'au contraire d'Inganté, donc nous le devons aussi du reste. Maurice Mokoulou, Yves Mavambou, je vous salue mes vieux. Voilà, donc au cours de la diaspora, moi je pense qu'il faut un débat oyo. Moi je comme la diaspora. Et ça un individu ne mouton se comporter ma bé. Voilà. À la diaspora. On a le discours que vient d'Abisso Didier Masuki. Neto le belat. Vient d'Abisso Didier Masuki. Au talaka Monsieur Salagi la fois dernière. Ngai Vincent Matika Songo. Je pense que ils ont continuité, il y a repéré sa vie conseil. Moi je suis de passage, donc nous sommes l'émission Baoz de l'anga vite fait. Gelo Vingoulé, nous sommes Bambote, Givoulé. Nous sommes Bambote. On a Mati, émission de Mati, na pesi Mbote d'abord na l'homme surprise agréable, il faut boire Alain Dynamo,
Merci également, merci que la première dame de Lausanne, Moté Mavé Nangago Belisha, grand prêtre, parents, on dirige le loi un enfant, pas comme les autres. Je pense également à mon vieux Gauthier Mascotte, mon vieux Djongonda Imen, la taille avantageuse, Didier là, et Malolo. Tout en France c'était mais baza ebelé et puis abonné nion sur Africa Info na pesi bango mbote na pesi pe na patron mayo Christelle Rose Lumpungu yaza petite sœur ya camarade nanga l'uranium de la presse Zaki Lumpungu. Voilà, grand frère na wana master n'entend. Mais abonné non c'est pas s'abonner na CL News TV. Bien sûr na recommandé bango pe na recommandé bango ba s'abonner na CL TV, CL News TV. Donc ils ont bien, ils ont Marambo Lelo, Marambo Sika, bande Gobota la Rayango parce que ça palpite na minito na nord, na States, voilà, na monde entier. Na monde va soutenir Rango bien, bande Gobota Lango et puis na sona malolo et puis ACP Nango et puis merci ko maman Angel Diasuka tout le monde en tout cas ACP Nango et puis merci na Gelor na pesi mbote na Landwi Sekia, il y a Zali préfet et puis na Maïle Sadik Soda Mulongo. Il y a un plan moko, bakata moko pour le roi se pas Mobutu. Merci beaucoup Franck Stemai. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Matika Songo. Ouais. Omoninde nini. Bino ba journaliste. On appelle patron chaîne de télévision. Pourquoi c'est biso nenge site internet est commis. Bah site internet est commis. Et c'est qu'il est dans le bon par rapport à Nick Boala avant. Pas bien boya liboso na biso. Toko ça il n'aura été ingraté te site boyango. Toko toya TV toko ta Matika Songo si ba implanter déjà. Donc, vous avez tout ya tout chaka makolo. Par rapport à Nick Bozala avant na lelo. Bon mon nango ndeni. Non, ndé tout ça qui avant na lelo, tu vois le monde évolue quoi. Le monde déjà évolué. Mais na biso, na biso izaki vraiment tendance à boulot yango wana TV boulot nanga ou nga ça parce que moi je finis à l'INA. Donc na ibo ça me soutenir ibo simba micro. Naza ba benga ba onité ba parachutaire te to na apparaître comme balama bo pour mutumo asimbisa nga micro te. Na boss msukutu olegata une semaine à la cour mobilité dans centre de formation mobilité journalisme au lieu na TV au fin muto za diplômé na ma TV. Donc là il faut pas respecter. Je suis gradué na INA. Naza na ba prof na ngai ba pesanga ko baza so ok na INA ba bisa o Matika Songo il était ici. Donc ndé zawana ba site internet évolution nango lelo ekomi po oyebana to po sala bo fo finga mutu. Pour follow belo mon à l'époque ngai na sala ba émission nga so na ipsio na yebana nga na sala succès ton na bimi ko yebana na matanga masirika nga siko na sala exclusivité ya matanga na yeba masirika te. Je te le dis nga na yebi masirika ka nenga kufi batapoto balo bakaza na succès na poto na yeba ite na tala théâtre na ite na tali ndesko tanga kufi nde na bando tala nga siko na sala masirika na sala babiloko ebele na yana ba idéologie mususu na internet émission libanda bozala tengam na salon pour mon émission libanda bondo vandi boré ba tout bando saka na parler plateau mo boy menga na yana libanda nga na babiloko ebele na yana ba slogan lelo bata komi fo ba benga yo megabulu kingandi c'est moi qui a fait ça na sala mambo ebele mais différence c'est ça lelo nga Matika Songo na sala ba émission. Je suis le seul journaliste. Je suis le seul journaliste à l'équipe presque dans ma site Nios. Dans ma site Nios parce que naibi oloba, naibi koyebi sabato eloni bisoto sala. Mais gabundo simbi micro oyo lelo ba tentation ya lelo ba finga okota commentaire ba bisa salité mapeka solo. Muto azo finga wana za muto atalio. Mais tellement za congolais na makila. Mais nanzoto yami benga congolais mais na makila za congolais ta finga o biso ba oyo tuye TV na swag déjà libya robotama tuye da TV na swag robotama donc moto oyo a omegati tout monde a ba nigérien ba angolais so ba tiba vidéo na bango tout monde a totanga ba commentaire na bango ba français tout monde a mtafinga mninga te tout le monde a mtafinga mninga te mutu nyonso lobaka encourager mninga opesa force basangana tout le monde a ba chinois awa ba libanais ba yaka so yaki yemoro mais bo surtout ka ba bendi 10 personnes
Après, sur le fond, tant au coma, aux ongles, c'est les bons. Nous, les Congolais, c'est pas comme ça. Fabregas a auto double trophée. Disque d'or, mi balé. Mais Congolais, le bika, ils ambata. Il y a JB, ils arambata. Il y a Papa, ils mbata. Il y a Wira mbata. C'est que disque d'or, nous sommes Congolais, des arambata. Dans photo tika babilo koana Magui Choco, je te salue là où tu es Magui Babi Brigade Sarbati netinga mikolo na lobelaka bato na solo na bon so na solo no témoin lo belozate donc net mikolo attaché de presse numéro 1 je le confirme na lobby yango je le confirme de Brigade Sarbati c'est Matika son MP4 moi na mayela ka toujours le premier longa ba bébé ngai so yé pas Fabregas numéro 1 li sous ngai comprendre danger Matika songo elonga ba bébé Mikolo comme na brigade babi au comment s'encaparer trop na brigade na Fabregas ou comment on dirait ga batu na yo kaka so journaliste nga sala émission na Fabregas fali kaka chez yo te ba musuba auto mo boy na yo pe ko singa te batu musuba auto matami ba matami le panga Fabregas be zabi so tengai nzi nani ngona te ngana te pona lo ba mamba ba poubelle ba poubelle ngana lo bela mamba bato a solo bata ba poubelle o comprendre wa yo lo bana ken piana ngana ebi mutu wana te nani ken piana oh wana masala ngai wana Gloria Olangi c'est que mission na moni yango comme beba problème ni wana Gloria Olangi soldat ya makasi mwana oyo aleki ba fi tout ya internet Gloria Olangi ayebi ko sala musala na niveau de gars Gloria Olangi wana botala to tchana ba impolitesse à part Gloria Salam Salah, Gloria Olangi, je te salue là où tu es. En tout cas, Kobaka, les jaloux vont maigrir. Ngana lobelio. Na lobelio. Bo comme Karim Mokonzi, na eu franchement. Matika songo ba polémique na ba te belé na bisayo mati na ba Karim Mokonzi ni nango sus. Merci na bandeko ba otala biso Megaboul. Masananga en tout cas pour Stella Kasongo la merveille la patronne madame ma préférée Matika Songo la vraie la baronne en tout cas Kimia Oumela Natana yo ngana assure que Matika Songo on répond pas les poubelles je parle pas avec les mais nabi tes poubelles ce que par là ngolo bani poubelle ndeni ngana tunu motuna ya Karim Mokonzi Naib Sayo Fabregas Maestro Brigade Sarbati Kabose venanga de Obrando Mikolo pe nazuma kamuno maboko disque zobima déjà venanga de Obrando Soleil wanga mvoa matalaka na pona la xamno kenga na akadega talaka didi la costa produit babindo mbesko makambo na maboko nanga na bien Matika Songo yo bolaka na bureau ya Fabregas yo na ba Karim Mokonzi bolaka bino to wana ba ni mais loti boko na ba dislocation boyanga na kama boyeli ni nango nazala bureau Fabregas te nazala master Fabregas ngaka master ya Fabregas nazala na bureau nazala jamais bureau Fabregas na master ya Fabregas naza attaché de presse ya Fabregas donc naza moto ya Fabregas massa nae mais nasala musala ya bato nyonso donc naza te que particularité na ngeza Fabregas te je salue Christian de Corne là où il est na bana na PCP madame Fabregas mbote ça Matika Songo biso ba congolais surtout na milieu ya ba journaliste bolingo ezati bokomi ko bomana tokomi ko bomana ko fingana ko fingana ba vie privée ko legana TV ko finga muninga de papa ti mama ti bandeko na ye Matika Songo comportement noko lobani par rapport donc au fingi moi si maman banda au finga ba nyonso na TV muninga no journaliste on s'attaquer à na yimo comme bon finga tina ba na ba maman na ba yaya na ba tata muteki ya propreté. Tu sais dans la vie si quelqu'un est en train de gérer quelqu'un déjà le roi moi je suis comme ça na finga le rôle à bijou na finga chiswaka cela veut dire ton na finga bijou chiswaka wana c'est que na refléter éducation à ba parents na ngai qui mauvaise donc ba pesanga éducation ti parce que éducation tozo éducation na ndako tozo éducation na école tozo éducation libanda ton a trop éducation ba parents éducation école na éducation libanda o to mona rabo to tambola ozo copier mais tant o komi que na vandi boy na fingi mutu mobo na tangi na kombo na e mais non o mi fingi si ba parents non parce que l'axi kozaki bien éduqué donc ande na boy na marié na 4 bana na moi na poto na bana
so na vandika beba na batali ma papa bando ya mbinga beba na baotala yo bata papa bango loba Christelle mamwana kutuko moni yo kutuko liboma na yo o Fredi Akimbe ana kutu yo kutu ma plein sko bana baotu na nga na anglais po bana nga ba en Angleterre baotu na papa na anglais tu as fait quoi c'est quoi ça sko na bibo batutu wana o ba finga ba ninga ba bien éduqué ba mal éduqué ça va ça se voit parce que éducation est bien jamais mutako zane éducation est bien aller quand tu vas finga muninga matika songo mais yo pe bo sona gina na masano na fête nani olangi te olangi amasana ta petite sœur na masana ndenge ke ndenge play ya petite sœur na ngai olangi nga tikala sona na olangi ta. Moi j'encourage le jeu na bateau tout masala bien et bo Adam Sulzolo bo eli suni nai omoni nde yo zawana megabol yonga na to banikala to sa black te grande sœur na yo mutu na ngai do to coopérer bien place yo zalaka ba bio place mususu to kutana no bato musu azalati. Donc moi je suis pas là pour citer les noms de ya bato mususu pour banintengai na lobika ke idéologie poubelle. C'est pas toi qui cite les noms, c'est moi qui cite les noms. Adam Sulzolo, il y a un problème ni non boeli sus. Wala muna yo ya kala, wala ne bena no akati. Ni non suna yembo gomi mbilinga Adam Sulzolo. Non, c'est un bon monsieur, il fait son travail bien. À Salamsa na e zalaki moi ba tiraillement mon beau aimé na prendre été, il y a ça prendre menga lobaika ke mutoyo. A autant à combo na ngai nga na refunda été na kobeta yi na répéter yango na kobeta yi po ndi na vandi en tout cas est bon maître na téléma vraiment est bon maître vraiment na loba yango est bon maître judo et puis na lora nzoto na kola bongo so na biso tina koma boye nga na ba betanga te monde na koma bona bagara ba jeune to bunda nga na ba betanga te mais na Algérie kuna petit mo aza kuna na petit mo aza na Algérie kuna aboyi yo makasi mais na moni ata est-ce que réagir te aboyi Vincent aboyi batno fils pousango boy fils. Très chers téléspectateurs, très chers internautes, Matika Songo aza muta ba vitesse ala biso car na ye voiture na ye ngone zoya Matika Songo to zongo ouais Matika soto continue sur na biso mati te omoni jeune na bobi ona na aza mbokani Algérie. Bon déjà nga non ndé na vandi bo jamais na roboulé na kenda Algérie voilà qui est Italie te akende kanda zokota na chobo na abimango na ba so ba clandestinité ba ni soki nena ke na mai aro chola pe mukala moko boye soki ya nani tala tous en ba dimension mususu moni nga linga solo ba te tellement que cette mission eza site massa na ngai ya mona lobe moni nga na loba suti na komika idéologie poubelle comprendre donc rien à dire rien à prouver Matika Songo nga na car mais na lobela ngote batutu ba yebi na mema ngo pe batu na butu potuni ba Fredi Akimbe otuni ba Frank tout le monde Frank Stema na plante na ibisa ko ton Frank Stema kitina be loro na Frank Stema na lobi ngote donc mais na te pona betela ke o Matika Songo pe aki car Matika Songo za na car Matika Songo rien du tout eza boulot ce PC loro mo PC et PC ce PC te PC PT ce que PC oui Matika Songo ba car eza na ngo mona stabilité kota déjà donc Matika Songo okopesa conseil nini na ex-président ya Christelle Mamou Venabiso Didier Masuki bon patron ya kala en autre travail naé donc okolo bani par rapport ya comportement au tout monde na TV atina batu ba finga Christelle Mamou atina rabana moi Miki ba Isaac ba finga Christelle Mamou yo parla okolo bani conseil okopesa étant que Venabiso ya TV conseil okopesa via Xavier mukolo babi respect mutuel dans des années on a fiston ilonga na manqué fiston pas manqué nga c'est moi na moi mukie fiston lobela ke lo moi mabe moi na répondre to condamné parce que mukolo ba condamna ka na misa moi mukete to gangela moi mukie après to repé sa conseil na mukolo dans via Xavier aibaka ko se respecter et zanzela batutu mutu so a décider à long ata soki a obeta 100 200 vies soit beta 1000 vies soit beta 1 vie akine je m'excuse à quelqu'un qui souffre à quelqu'un au sala où il y a ligne à sala parce qu'à poni chemin comprendre montunio so à chemin tout monde hérité watanabe
alongwe maison merde tomoni lelo BM et beta tomoni bani na tabatu ba oloba bazo wera zo sala boyo banama te azama mobile fois souffrir biso sto souffrir mutamu na bomengo pe azate comprendre mutamu na bomengo moko awa azate dans venangai zala calme pesa nde bango chance zala fier na yo omoni lelo net na musique net na musique la musique se tobito beta la musique se tobito beta lisolo ya ba musicien to beta lisolo à maison mère parce que Weranson a fungoli bato belé motema lelo ba musicien belé ba osala succès ba obeta ba jeune ke ba uta maison mère ils a l'honneur na ye pourquoi pas ba boss mususu ba salongo pe pa na yo mais betela mabo tala mwana ngazwi coaching lelo salelo na ya ko soutenir ya ka wana congolais zaka mabe makasi ming da atika kobenga mutu asola na na ninga bien matiki atindi ba finga Christelle a Marie ana mbali na ye lelo siko so mbali na siliki yemta bala to pecho na zo finga na so na mboka nino dans vie o la petit na yo na pesi yo conseil soko ozwi so zo pété ka yo mais nazo tamba na super black pour na dimne bato ba biloko ya pembe quoi hein basuki ya pembe ba mandefu ya pembe na super black fona parola bango bazona na monde yezu kuto yezu abanda miracle ya 30 ans mais akufa bimasuki ya pembe te ba mandefu ya pembe jamais ils été donc conseil ngona et puis pour na site ndeko nanga mwasi nangelo ba piboui par rapport à Christelle Rose Mpunga fungoli site na si KCL News TV ouais on peut essayer conseil ni par rapport à ninga longwe site alongwe avis du public à ce site na OK Christelle bino bien que Christelle nani Mamou te la Rose Lumpungu lenga ce qu'on a bien que Lumpungu te na bien que Christelle Mamou la Rose donc Mamou uranium de la presse Mamou la Rose courage tant ma solo e banda bozarate masolo na bango ne somo balé ngaka na ebang to beta masolo na bango na yebisa bango to sala boye je banda okende ba otu na ngai ba sala ndeni na ba jeza la boye lelo j'ai commis merci à toi Christelle lelo na zupe chance sur les canasites na yo na moni na romo clôturer déjà et puis na annoncé histoire moro boye nazu manager nazu manager na skona ndengaki manager na ndengaki alobakate amona répéter babora kaeka fistin ilunga moloba donc cela veut dire songo contacter Matisse ko na ndenga masolo ya la ya bolo o na osala osola na fistin ilunga ngai te yemta opesa ba monta ba nini so sepeli na site na yo na selo be émission yo tindeli la na peso be émission na zongi sima d'ailleurs on moni na sala na Vincent Chulis to si sakala mingi na Vincent na zanda o pesa na comme dans 10 ans comme indépendant donc obinga na site na yo travailler otindi bo pesika ba matériel na yo na sala be émission aujourd'hui donc par exemple ba site msuba yamba bato makasité quoi matika son opération leader na leader et puis bino bato bocha makelele wana bo kantanga na etoloba na te na olakisa bino katanga ya na tanga kombone sikote ponga na fistin ilunga moloba danger matika songo autant kombone sikote mutango waza ya kobomba manasi ça c'est galon qui voulait mégabou des idéologies na kopesa mbote na pampe penet milkshake c'est aussi sinon de toi il faut vendre ça staff na bisi mbote na pampe penet milkshake jamais de chèque et mekabango rose itamba no la itamba na Norvège, pourquoi pas na Grace Booker, Masanga Grace Banza Bookerti et Matika Songo. Moi de la fin na yo 26 mois staff bani va soutenir Matika Songo. Ouais, moi de la fin na ngai na pesi mbote na biscotte mbala ya ba biscotte na pesi mbote mutunanga kati na pesi pe Junior Kabananga et puis na pesi Cédric Bakamu. Cela veut dire que talanga ba niveau na ba relation quoi Cédric Bakamu na pesi opembote na pesi Merimbate puis tu pas sotali konko na Norvège Cédric Bakamu na moni el bolingi pange bongi masala ngai bolingi pe na lela fort na lela fort na pesi bolingi mbote l'homme fimbu na pesi mobali oyo avandisa biso apesa biso respect papinzo la meso cela veut dire que là-haut le cœur de Christelle Mamou se repose en paix na kimia nyonso tarayo na sala ba biloko te na be mission yo na salio dans père nabiso ya yo wana et puis na pesi balobi nani
Papi Nzola Meso. T'es Papi Nzola Meso, t'es na bijou. T'es Papi Nzola Meso, déjà c'est bon. Tu sois capté comme la poupée Barbine, coordonnatrice, il y a RD Flash. Donc Maman Mokonzi, na pêché mbote. Babi Mikolo Matika son bateau nyonso na pesa ki mbongo. Pour botanga kombo na émission. Manager a ça décidé à bien m'tatanga sous komboté. Pour aza suna mbongo apesa batute azotala makambo na ngai po ndako na ngai lemba fo nini ya mbongo afula fo sila mbasi manoya na osa parler to ça émission na parler po bazolo ba trop nga na futela na nepi na parler talupanga gaya nga na mwa liboso timer na bisa da tikela nga ring tikela charge ring makasi ring na bisa yo na kati lai ring ma makasi so yé vraiment donc émission ya mikolo ya ratoke to beta tourna parler na monga fula autour sentinelle la wana ba bisa yibisa ona na tonga ndako wana. Merci beaucoup Matika Songo na pesa na bosani bana na robosa na bana te plutôt merci elle Jessica Andrea Andy na ndako bozong sa nini Baka Songo Christelle Mama pesi Stella Kasongo la merveille mbote bijou ti soit capable pesi mbote dans binotu on a pesi réalisateur na biso mbote cameraman na biso mbote en tout cas na roleka pour zela na muke Matika Songo toza na sima caméra Jafé Mafita na Goloa Mayala ba monter des animaux Tomé Jerry si bon na Tomé Jerry ba bunda wana bango nde ba monter des animaux wana donc toza na Christelle Rose